Éternel des armées, merci pour notre album qui a réussi. Pour le moment, on est sur les tops. Nzambe ya balongo, Nzambe ya mfumukimbangu. Congo Check News TV. Simu Mutombo. Na Congo Check News TV. Congo Check News TV. On suit bango na Kakato. On suit bango na Ushimata. Ah, on voit où Ndeni wana. Tobina Ndeni wana. Ah, Ndeni wana. Tobina Ndeni wana. Tobina Ndeni wana. Bana poto. Bana ki. Bana mona. Congo Check News TV. Ya Simu Mutombo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Oh, on suit bango penza na tolo. Tutali bango na point. Tofishele bango na point. Tutali bango na se. Suka nango bazolela. Congo Check News TV. Bonjour par tout le monde, bienvenue au Jonathan Kadima et Babi, mobile ya mwindu ka nebo mesana o mer na ngai j'ai dit lo so epsinga Jonathan Kadima mwindu nota ba fingo ndenge ba mama ye nga mingi ba mama la bouche autorisée ba mama ngai Jonathan Kadima la bouche autorisée ya ba mama nga la zala ngato la bouche autorisée ya ba mama kaka na pesi mère na ngati tika balumbo Elizabeth mayangi mambuta na osola noka bonata be bout téléphone ekoi et panzani donc na ebite son en suka wapi pona kokima kasi mango na za bongo na Manick de John avec bobenga 3 Kadima ndenge album ebimi obengi Manick de John te Manick de John a cette émission te na bité boza calme ngana lingati na lamba biloko mo boyeke umeli te bona kitiango de la lingama biloko il y a une mission mo ya poser ka ndezalaka na kimakasi mangonga titi ikwaka ndeto sola ki. Bonjour Manick de John. Bonsoir. Jonathan Kadima Secret d'amour. Papa na kasi mwana ya Manick de John. Ya na Prince Babia, Ana Ndonga, ya na Tom Yumba. Boni santé. Santé ça va par la grâce de Dieu. Naza vraiment malade. Mais j'ai pas le choix. Faut na ça comme ça là. Babi non ok non na ba question ba ben na tout no mena. Le quoi de bosse question na ngo babi. Pourquoi Manick de John a ébi ko garder relation te? Netina nani? Babina batunyo sur internet, babi libosi zaki o Manick de John. Azalaka biba na mutunyo so. Abeba na mutunyo so abeba na Bakari. Nga pesko tango ba yaminga na émission on alina défendre mais na bité na moyen défendre ça te fona yambaga yimoko. Kobeba na ngon kaka na Bakari. Nana ni susu. Babi sunde ou beba ni suna Deborah. Ngala beba na Deborah te na lobi na vérité. Na lobi na vérité so lobi na mutu likama ba sali reprocher que no likambo sali sali mabe ndenge nini place Joël Kombe azalaki kaka nga manike mutu na yebaki. Joël Kombe abengi ngai alobi na ngai ke non azana masina. Mutu te abengi ayebisi nga pa bina na posa batu ba place santé ka wala seule personne oyo oyebi place nga nazali yaka to tourner et sali ke Joël Kombe abengi nga susu na bengi su Joël Kombe na esenga bina zoya nazana nzela na taxi na nzela bu na zoya na nzela wana taxi eya bakanga Joël Kombe bakena ye na wana na kangisi Joël Kombe wana c'est exemple. Neloko wana na kangisi Joël Kombe. Exemple sikoyo to lobake yo mto kangisi. Sikoyo na réalité ya Deborah Bwanga siko beta yango normal pona batu nyonso bazuba ba oyebate biye pona komi kuna zo sabe émission batu musu ba finga ka basala besiko balinginde ba fanatique na yo ba ingo éclaircir bango ezalaki di ya quoi et comment na niveau yo. Moi je ne savais pas leurs histoires parce que na vandaki na ndako to ina mama pour moi mike ya libota ka ngana ken ndenge ezala kaka. Na banaye ko sala te na fandaki na ndako soki na satakai na jo na nani na Deborah Bwanga seke bayebisaki nga keni ye moko muta yebisa inga abimani ke mutu ayeba i place dans zalaiki ezalai kaka nani Deborah ye mtatindela inga chroniqueuse wana oyo il faut ça une émission kaka bango batu na soli na bango o na pesaki place fixe na zali et puis tamba lobi bazoya bayepe bakanginga pe wala na kati ya parc kene mo mtabsenga na magicien te voyons les choses claires. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Deborah?
Ah, ça, la émission 1100, qu'est-ce que Déborah peut me reprocher? Bimi na parquet na MC Déborah ngabi, mais qu'elle n'a solo bakuna yom to triqué. Elle s'est reprochée de rien, elle a se défendre. Et là, on est dans Saki Bosso. Elle a pris le fruit de Mahomet. Elle s'est enfuie. Moi, je suis intellectuel. Même du pas que non, on est sur le net, on est dans le même, comment je peux dire, on est dans le même bateau, on n'est pas les foufous dans les mêmes badis. Non. Nga pa na mil na komo milongo na manioc ya sac wana. Nga na zolo ba nga na loba ika kena loba. Pourquoi elle s'est pas défendue? Na yo mona PD wana akomotanga kombo na nga. Na ebité de balbaka o maniki aki o senga nga boy, maniki aki o senga boy nga na mobola te. Mwana nga na mobola. Déborah bonga ngam na sala nga na potier na ye. Ngam na bimisi Déborah bonga. Encore yom to bimisa ki mais il fallait benga ye que au fin na benga ki était. Est-ce nga na fingi Déborah na émission? Na lobi ndebo tika ko triquer baninga eza mabe. Émission ni na scène na émission kuna sala ki na répondre inde lekechu lekechu lobi ke non Déborah abete ke lisolo nga na yaka ko betela ye ndako. Robeta ndako ne er nyoso yako yese ke mwana zo bela. Dans tout ce ko er nyoso yango yo ya ndenge ça lokuta parce que tout le monde était là quand Déborah se plaignait à mona anga susute. Yo yebi bien ke ngono nga na saka na ba limite. Dans le téléphone, il n'y a pas de mon. Bon, Déborah se plaignait à son bonde là. N'a pas ça y est vidéo pour na mon anakate. Parce que quand on a bête la kenda kwango, tout le monde a raté n'engeni. Bati kamba mensonge, pas le baka vérité. Hein, tout le monde au moins, et au moins le courage de dire la vérité. Si quand on finit en a konda, ils a souci. Quand on finit en a faux chéri, ils a souci. Quand on finit en a la tarabien, ils a souci. Ils commencent à chercher des autres arguments. N'a pas qu'ils ont corrigé Bango. Avec le temps, chacun a sa façon de cicatriser ses blessures. Tu sais moi quel âge? J'ai quel âge moi? Hein? Yébité. Yébité. Bango ba bébé. Ba na 25 ans. Ngana koko. Nana 60 ans. Mais comment ba koko bête ba vu neti ngaité? Comment na net on a ka likolo? Balongwe na wana ona simba bakisi na tambola na nganga nyonso tu wana basimba kanzambe te basimba ka kisi ngana bon songa na simbi kisi yo pe kende simba soki ko simba siko babi mikolo ba ose comment na photo na ngai et pas ya David matadiki bala eke ko sa nini eke ko sa nini so siko na eba David te que je salue en passant hein grand maître so na ona eba kiote. Peut-être qu'il y a des photos dans ça, on est à Salonine. Éclaircir les fanatiques. Peut-être qu'il y a des photos dans ça, na kufa misu. Après ça, Titi quoi? Na zo mbasu. Ba uti ko boka pese na mbasu. Awa na na yebi angote. Ngalo kwa biloko nzoto biloko ne kota ke pana ngate ngana na ngamona grammetre ite pese ne kota inani pesa réponse yo moko pese o ba ucho bwaka awa na porte o na mbasu pese wana na mbasu kota inani telo ba mutu pese ebima ke na nzoto ibitelo ba yo mto loba yo ngai question ça ngai wala ngana ko pesa ba réponse wa te réponse ezali yo parce que pese wana eza ekota ki yo pese wana ezwa ki yo Peso babwakela ingai ezwaki yo. Maadi am pese o babwakela ingai ezwaki yo. Hein? Na Belgique wana ta on a somona na anti-gigolo et pas ya j'en cite la motema ya maman Anto. Restaurant collègue qui toko koba nini tout na anti-gigolo na Bruxelles. Ya nanga Mireille Okito motema ya Junior Okito Jean de Pierre Badiata noble l'homme qui sent la noblesse. Joël comme celle que j'appelle la combelaise. Si vous avez un leader à Moulaï, à Pembe, mon Moulouba, takas. Vous comprenez? Babi Naomi Sanduku, fille à longue jambe. Il y a un choisi ma tata l'ange céleste, Nzamba tala kamotema. Babwa ki pese na mbasu. Nsona ko sanzamba soyoka. Mbasu est prince, pese yo. Yo baki on attend qu'il n'est pas Matadiki Bala. Yo baki on attend qu'il n'est pas David.
te ngai David na kuta ina ya bete abe abayela nga photo na yo olati maputa ensemble maputa mais na seka ki mutu ngo yo amona vie nanga biso to amona bakoko to abana ya bakoko to abana nzambe na yebi nzambe nga na sambelaka nana mabe nanga nana masumu nanga o na salaka na ba acte na ba parole na ba pensée. Mais Dieu m'a donné moi le pouvoir des 4 forces de l'univers. Je suis l'eau, je suis le feu, je suis le vent, je suis la terre. C'est les 4 forces qui régissent l'univers. Tokota ki je entaka dima tokota ki air moko na kati ya ben na bango. Tokota ki air moko na kati ya bassin na bango. Mais tu veux comprendre, on n'est pas de même acabit. On n'est pas de même niveau, on ne vient pas de même monde. Et là, que 5-6 biso kaka, et ça va réalité à vie. Et ça va réalité à vie. Et puis réalité à vie, on a aussi pena musala na sala parce que musala o esalinga bien. Et montrer capacité et intelligence nanga. Ya ça. C'est qu'on est bossé le émission pour na makamba Deborah, no monter que ça bien. Et le belangé l'autre côté. Omoninga na sala guerre na internet na muto ayebinga. On a colina ye. Nga na sala guerre na muto ayebi ngai très bien yebi na couleur a caleçon na lataka. Mutu moto okoka guerre wana. Eh Jonathan nga na sala guerre na njora. Belle sœur nanga. Autant na ye libala na banda ovana na ndaku na bango yebi nga très bien. Njora tchanga kaote. Émission ni bosala pona Deborah bon pona nata na bilama na Deborah bon masolo nyonso o yo tongo bando ke pa na ye o bande ko betela ye yango api solo te na tonga kate kashwa mulangeza la kate abimisa ba masolo yango nga tonga te soka lobi likambo na lobaki na ondima nga tonga te kashwa mulangeza la te. Est-ce que Deborah peut me faire peur na nini yango ngam na obangsa e ndenge ya zana masolo ndenge apena na masolo ti eza tanga na bana loba ya vanda vanda baba. Moi j'ai pas le temps na bano parler de Deborah Bwanga et le ko nga na sali aza muto nga na bimisi na net akata lai soki mukona ya na ndaku na ye afukama te pona kota kana kata salon na ye akata lai na boya ye na kata ndaku na boya nga be otrikenga na boya ye nana temps na été nana temps na Deborah te. Bref okolo bana bango nini na bato ba osala émission pour na makambo wana. Bref eza kaka na fuli déjà bato ebele j'ai plus le temps en fula bato ngai mutalakisa ngai ko saba émission ezali Joël Kombe mutu ayebisanga keno oyo ezali télé nationale télé internet eza kisinjora mutu akomisanga soda pour bien faire les émissions Ken Piana. Et alors ok nga natani comment ya mutu aw patron nanga liboso c'est Béni Samba on a bengaka câble mère c'est lui que je salue. Mutu alakisanga keno te ser na ngai tana ya na site abanga kutu pona zaki na succès makasi abanga mais amona na gentillesse nanga akoma ko expliquer ngabi te kata yena Shadrach o na opesa mbote nzamba pambola e tala ka bat ba opesa conseil mais yo zo s'énerver o zo silikela bango ba opia okanda mais azaki na patience makasi ngani na Joël Kombe benya bandola tsaso bilamba nenge moko yango na lingaka te mwana mwasi wana a échoué Joël Kombe na lingaka akende de l'avant Kolo Karine alobaka nanga keno akosatake na Joël Kombe to saka en bon terme mais so meki tanga koma Joël no chao kao yo le ke Joël Kombe makambo yo oso ina glo leng meti le Joël Kombe na glo leng bazaya robebana te ba obongisa na osala ba bongisa na osala ba bongisa pe maniki na ebisa yo eloko ebakanki eleka ko ebele
baka toute vérité n'est pas bonne à dire mais yo toute vérité n'est pas bonne à dire pas nous à la rater pour ani vérité ni osobimisa mais toute vérité n'est pas bonne à dire par rapport à quoi on est sur le internet il y a la vérité hein? mais ban fumu poto bato bakenda poto kala o ba yebika ke ba izora makambo ya kine internet ba bulango kaneti ya solo ya na isa bato bachaka ba commentaire balinganga te me batala anga point surtout bato balinganga te ne batala anga makasi bone kuka balanga ye bone kuka balanga ye nzembe mika siko yebi on déjà bone kuka aime-moi Bone Kuka, aime-moi comme tu l'entends. Bone Kuka, balangaye. Boni basanga contrôle. Kibila, balangaye. Boni basanga contrôle. Choisis ma tata, balangaye. Boni basanga contrôle. Basanga contrôle. C'est intéressant bien. Éternel des armées, merci pour notre album qui a réussi. Pour le moment, on est sur les tops. Nzambe ya balongo, Nzambe ya mfumukimbangu. Maman Maria, oh ya boté la biso Jésus-Christ de Nazareth parce que l'air na mona pasi Maman Maria l'air memaka Yesu mokonzi na libumu na ye Nzambe komema sainteté na libumu na yo a maman Nzamba pambola yo boté la biso Yesu. Mais merci Seigneur. Na ndenge contrôle et réussir. Merci na baini na biso po bino bopesa biso courage. To sala musala ya malamu. Bone kuka e balanga ye. Nana boduka ya e di badiata balanga ye. Balobi ketchup ya fali balanga ye. Balobi Jonathan Kadima bala soki nani ye. Balobi Joël kombe petit nanga yonde danger. Ata bobo ibino nyonso ba petit bolelanga ye. Bokata la iso bodiemela na moto te. Oh Manique de John. Bota chebiso. Chebiso canon hein. Chebiso canon to filmer côté qu'on a des parce que il y a des chebiso canon. Ça c'est chez nous. Ça c'est chez nous hein. Vous voyez c'est notre parcelle. Mettez toketi na sima. Ça c'est notre parcelle. Ça c'est chez nous. Vous présenter le pan on a bien. Oui, chez nous, c'est notre parcelle. Chez nous. Et pas un biseau. Eh, oh le pan à papa nangai. Oh le baloba que non, le pan on a biseau et zaka salité. En tout cas, tous les ménomans, le pan on a biseau yangoyo. Le pan on a biseau yangoyo. Yahi bonjour, pasteur, bonjour pasteur. Pasteur. Album, il a fallu contrôle. Bon. Tu que non, abetango malam, abetara déjà bien. Et musala qui toko oya rosala, tu que non public a sepela nango. Batonyo so balinga kaye, ba continuer ko lingaye, batonyo so ba sadera na noté, ba continuer ko sadere na bonne musique. Il a fallu poupa. Merci pasteur. Ici sur l'adoration et la louange, c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Balobi David a été appelé le cœur de Dieu à cause de la musique, à cause de la musique. En tout cas, nengezawana metitima kolembate, nengeza ne pas na biso yangoyo. Babana ko finge pas na biso babie pas na biso zaramabe, et pas na biso yangoyo, et pas na biso yangoyo. En tout cas, bana pote pas na biso yangoyo. Mireille Ituni me, Clarence Ituni me, et pas na biso yangoyo. Bon, pas na biso sike suki, et bandi yangoyo. Et pas na biso bandi awa et sukeli. Alors vous voyez chez nous, na vanda na bandal na Paris, na lopangu ya ndambute. Na fanda na lopangu ya mobimba. Na ebite salité oyo, internet et finga portail na biso yangoyo, moi ba osala misala. Hein? Metiti ma filmer lopangu oyo. Lopangu na biso yangoyo. Bino batu bo finga ka o manike asala bani lopangu na biso yangoyo. Ya lopangu boyo zui wapi bibi. Bibi omone tata na bino akenda ko kengela ya camarade na ye o atikela ye aluka solution. Oma lopangu na biso filmer po batu bavandi awa ezali liboso
epai ya nabenga ba locataire te nabenga ba libota nanga po biso abota biso 7-6 ba na poto na zala ngambo na Kishasa ba locataire na biso nabenga ba locataire te, c'est sans ma famille, c'est ma famille ta ma mimi mwasi ya bala ba mapasa alamba kabiloko na ye na ebité na so nga ba locataire mais ba locataire na nga eza ya liboso eza ya sima, nous c'est la famille mami yango yo mikolo zo lia te o mona na kuta sani mami mi a chelingai talaka ba locataire na ngai oyo na ebité soki na on s'avantage le pont soki tele ya le pango te stango de bora bwanga aolo banga na yo betele porte na préféré na betela papa mapasa na préféré na betela papa mapasa mutazo luenda kwa munene boy esa ko sanga $10 opesanga boni bino ko sambwisa batu boy boni bino ko sambwisa batu na lokuta boy bono ba vérité le pong na biso yango ozo pesa bango so défi bon ba laksa mapango na bango balaksa mapango na bango Jonathan balaksa mapango na bango ozo comprendre au village na biso tokena na biso mboka te tokena na biso mboka te village na biso yango village oyo eza ya Itunime village oyo biso tango toleka etika village ya banani ya bino etika la village ya Jennifer etika la village ya Marcy etika la village ya nani ya Rona ya Jordan ozo comprendre erotika la village ya Kevin etika la village ya Naomi etika village ya Clarence oya mama te mais Clarence oya mwana tokena mboka te village na biso yango oyo papa na biso atikela biso po bana na biso bamona pe to na village na biso papa na biso koko na biso ndo ba tokena mboka te village na o lopango eza village et puis eza mon côté zebele yebisa ba fanatique na yo oyo bandimaka te oyo bakambo oyo baloba kolakisa bango kezalaka bongo te mpona babaki yo abi yo kende kobeta porte epa na ye dernièrement kuta ota opesa $10 ceci cela na yebi te wana niongo na ngai ya $20 ya video ya opesa nga ya opesa nga okima imkwana na parke na niongo na ngai okendaki na mbongo na ngai ya video na osengwa ngo ya opesa ngai ya opesa nga yaya Manik de John, tu komi dako chité. Balanga ye. Aime-moi comme tu l'entends Kalaté. Kalaté contrôle les bimi. Mais Kalaté, balobi jancité la motema ya maman Antona restaurant anti-gigolo, restaurant de play anti-gigolo na Bruxelles. Bokene ko lia kuna. Au moins que natanga na nga lisusu te okatse so ya minga na téléphone te na odie nga te nga soso ya manonga sute na tiki na nga balobi Mireille Monene Viviane Nzumba Kacha la batatu Kacha la batatu Adel Jogo bagou danger la femme d'espoir Adel Jogo bagou danger ya Gabi Wabelo bon anniversaire à maman. Elle a totalisé 70 ans aujourd'hui. Tout ce qui nous met la Kalaté pa ya Gabi Wabelo. Si Boumou Tombo. Bana poto na donc na habité sous les Kauka na Toronto. Nana Boduga. Ngamo na ben ke Nana Badiata. Nana Badiata. Ba do yo quand même na bal do lo ka balanga mo. Badiata ya Edi Badiata Manik de John ya Bronne Kuka Taka na même na mwana ngai biteke no na obala. Bronne Kuka obala ngai. Mpenda uti pota futi tikabi manike na yo obala yo. Na isa ibino na obala. Moba na nga komone Bronne Kuka. Na pesi bino kombo na Boke no luka. Bronne Kuka. Mama Bonheur. Pesa bango numéro à Bronne. Tota so Bronne en linga bango. Je suis un mannequin. 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 Je suis un mannequin. 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 Moi je suis un mannequin. 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 Je suis un mannequin. 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 Waouh. Waouh. Le monde s'en a pas autant, ça en fort Moi ça colonne est tellement beau. Aux yeux appelé qui a Mireille. Maman Leki a Jennifer Milo.
leki ya Clarence Itunime, mama leki ya Whitney, mama leki ya Whitney, botela pe le pangu na biso. Là est-ce que le pangu na biso ça na potopoto? Est-ce que le pangu na biso ça na mabele cimenté partout? Na sokola na baignoire, na salle de bain. Hein? Je suis désolé pour vous, hein? Tant pis pour les jaloux, les zéros ne comptent pas. Ngana moi na nzambe. Bon, moi le pangu na biso refléter bonheur même na ba mur. Mais sauf tokena banda ka batu mususuko, sorcellerie zo refléter tina mur. Na opesa pasteur na ngai Damas Masisa, bambote belé. Na opesa pasteur, prophète Dora, pasteur à Jeanne ya Pembe, na madame na bambote ebele. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fera toujours marcher dans de verts pâturages. Na opesa ba na nganyo sombote. Félicitations à Ritz. À Ritz si Issa lelo azobala. Rite Issa lelo abali. Balobi aime-moi. Oui, pardon, son lundi maniqué. Son lundi, pardon, to kabonate, pardon, mani. To kaboy dana maniqué, donc, ande zalaga, babi meti, mi sapi. Na pesi pe wangamboto balinganga mingi, na pesi mère nangai. Rachel, Banfumu. Rachel Banfumu. Aimez Voka. Balobi. Biso tozana. Check news. Kambo. Makambo. Bon monate. Barbisi. Mama baba no finga na konda mikolo bolembi. Bolembi. Babi kitoko babota manango. Na essaye no les sols les temps taboti ke anka temps na cicatriser ba blessure na ngai. Babi parfumerie pa mère ya Iseka na sumbi wana kaso koti. Ba parfum ya poto ya solo. Ya solo. Ba parfum ya solo. Maman Anto, Babi, restaurant de play anti-gigolo na Bruxelles wana et pas ya Jancine Tela. Jonathan Kadima secret d'amour mobile molai ya mwindo. Olia na nini, olia na elo côté po Aza immangeable parce que il est tellement beau. Acacia Kadima la reine de tous les bébés. Pulgar Kadima, le roi de tous les bébés. Donc, Nezawana, check news. Takos! Maman Bonheur. On va lancé au thé. Na lancé au Maman Bonheur. Oya Zwili Bangate. Seke alongwe na liste. Bon, bien cité de nain bobiga que mission ngana izalaka boy donc zaka kita matalo na tamboli to tamusinga fort mais na préféré pe na pesa ba o ngambote na pesi mère na Elisabeth Mambota Mayangi mbote na pesi Nicolette mo na mère na ngali babi mami bakacho la fille à parfum babi eta telemia na sur la parfum bi makaka na pesi Dora yemo aza yemo yebi yemo yebi kuma mboka na tanga raté Dora yemo yebi aza na pesi Nicolette moyo na mbote na pesi vena ngadi pepe ngusen titi kabalu oloba kite vena ngana yokaki nani susu Chris Bernard Titi Kabalu, moi si ya cher. Titi Kabalu, moi si ya cher. Titi Kabalu, ata boke na bino Adel Jogo azali. Titi Kabalu azali, Elisabeth Mayangi azali. Gabi Wabe. C'est Elisabeth Mayangi maramba sali Elisabeth Mayangi le cause na problème otinde ya téléphone bomi téléphone na bato alikolo ba passer ngai yo. Naomi Sanduku Koti mama ya Naomi Kamba Sanduku Koti mama ya Naomi Kamba soki na lancé na ngai yo te ya pas match. Titi Ikwa, Titi Jocelyne Ikwa ya Zawana, babi Diana Mikete Chou, babi Miketele, babi Yende Makambu, Nathalie Sokuna na France, Christina Mafulu, moi si ya kitoko frère chéri mère nanga Mireille Momene, venanga goshishintu, nzambe ya bana ya kaluka. Oboyo sali mokili na yo babi Christina Mafulu, oyanga téléphone awa, Misidora Mpenge, maman. Na ina passé maman téléphone c'est nini balobi nani boss sibu mutombo muluba ya pembe
ngape Jonathan Kadima moluba ya mwindu nazana eka esika moko wana kaka na pesi bato nyonso balinganga mbote na pesi pumbu mobima mbote ba mère na kaba na bana nani Lonzo kazawa nani kuna mère na ngati titi bien bébé pesi na ngapa zawana ka Deborah oli la ka libanga me na fuleka na susa na nani lelo na susa na nani na susa na Dora natanga kombo te Dora na P na E wana msuna bombi na lele fort ba mama Tokos. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu okozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso kofongoma tozo yamba bino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check. Congo Check News TV. Simu Mutombo. Na Congo Check News TV. Congo Check News TV. Osui bango na Kakato. Osui bango na Ushimata. Onwa ndeni wana. Tokubina ndeni wana. Ndeni wana. Tokubina ndeni wana. Bana poto. Bana ki. Bana mona. Congo Check News TV. Ya Simu Mutombo. Abonnez-vous. Osi bango penza na tolo. Tutali bango na point. Tofishele bango na point. Tutali bango na se. Suka nango bazolela. Congo Check News TV.